ese ngunanga ya mwana ndoko balobela mutu lokola oyo balobela makambo na ye na gouvernement na bakonzi ya minene toza na bafoto toza nango la kosenga bino soki bakosombela bino sikre oyo basombela bino C'est bien arrivé à président. Donc, il se tourne à l'aéroport. Merci. Enfin, c'est la 5 personnes. papa ya mutu nyonso oyo abengami Congolais. Na ba oyo bazalaki ko ignorer nga. Na ba oyo bazalaki kufinga ngai. Yebisa bango oyo maloba euti pa président. Na libisi bango na. Moko na mususu nazali président ya RT nalingi pe mutu amemelanga makambo ya wana te nyonso kozali bana na ngai ezali conseil oyo bauti kopesa ngai pa bakonzi lolenge bakambelaka Congolais. Puisque les Congolais ont une compréhension. Donc, côté on a des vous allez dans les bons.
Quand a biso kuna izolo ba na ndenge moko ya malamu. Donc liboso alors na sepeli na bino nyonso ndenge bozwaki moi kimia papa aza présenté mais nazo katima ndenge nini tozabie na bazala na bino toyebi yango mais tozobongisa makambo soki nzambe asuli biso tozobongisa mpo ozala malamu. Mais na beti c'était na place ya adhération oyo nyonso akozala na carte oyo ti aza na ye congolais te ata oyo olobeli biso balingana ya makanza o mangala nini oza na yo congolais te puisque oza na yango te wana bokomona mino na yebisi bino bosadere bukata matemele teka ya bozwa mwa 5 000 6 000 puisque eloko oyo bazali koimprime yango toza na mashine te so toza na mashine ya koimprime yango tolingaki kosenga bino ata lisolo te selon ngai balobaka na français toute vérité n'est pas bonne à dire. Denga nazoloba boye nazolobela mutu nyonso oyo azali koyoka ngai na oyo ayoki ngai te soko okutani na ye otuni eske ozaka adere na kati ya CCA soki azali tenge ozaka na secrétaire général ya ye yango po lelo ndeko munene kokwela likolo mesa okozangela mo likolo ya yelo mais eloko eza simple ezali ajalunda azali a mutu moi mais nayebi ebele na bino bamosu baza na moti wana bokoloba milinga ya mutu mabe nazaka mabe te na mutu nalinga mpe bobozwa nga na mabe te bozolanda nga en tout cas papa nyonso ya malamu asololaka na bana na ye soki ka omoni ke papa alobi mabe nalobi mabe te milinga azaka na ye ka bongo bon eloko oyo po bosadere eza jete po liboso ekozala pozwa mokanda olie opesa 6 000 obanda kopesa wana okomi kopesa ya commission na nsima ta mosusu oyo okoma 10 000 20 000 baleli yo pozwa yango puisque ekozala pasi liboso yango puisque ekozala mokanda moko meme bawest africain bakozala posa na moko ntango ozomona yango kaka eloko pamba ekozangisa yo eloko ya monene likolo kama papier oyo boya bobenga baoyo baboyaki biso bango nyonso baya kosadere mpe awa sino te bakoyokaka président ye atiki 500 000 $, 1 million ou bien combien ozangeli likolo ya 6 000 kwanza talaka tozoya na basalite tozoleka boye posa na bino ezosala makasi posa na bino ezosala makasi voyage tokeye esengo nalinga koya sikoyo te naya obeta ata mwa 2 mois 3 mois mais namoni moyen directeur na moninga tozaki na ye azonga honoré azonga ye moko eza te fonga moko nazala mpo makambo nyonso ekende wo
CCA viva! Viva! CCA viva! Viva! Ok, pour harmonie, Tozo c'est la comité ya IDPS bazoya awa nde maison mère lokola mokonzi autai kolo biso atoyambaka nyonso o PPRD o MLC o ezide ya fayulu o nane oyawa tokoyamba yo d'ailleurs awa tozalaka na LCC bazalaka awa il y a MTC pe tozalaka na bango mouvement Tshisekedi pour le changement tozalaka na bango awa bautaka Petro Angol MTC tozana bango awa donc biso awa toyambaka lokola IDPS c'est parti au pouvoir bango bazoya biso musana biso pour recevoir nyonso délégation que en bas tozeli bino toyambi bino nesengo nous vous donnons la parole pour représenter le comité fédéral de l'IDPS. Kombo nangai Vumpa Kiabaka Paul Nazali deuxième vice-président ya IDPS Angola biso nde touti kozala nommé par l'autorisation du président de la République et président du parti nommé signé par le secrétaire général qui fait l'intérim du président de la République. Natambolinga mon côté bakonzinanga mibale nawe alandinga na sima baza na moi déplacement pour na boyebine to sala mabongisi ya koyamba mokonzi ya mboka donc bazotala moi eloko pour le moment nazanga mon côté naza accompagné na secrétaire ya chargé à organisation nazali accompagné de sous kombo na ye aoki ko se présenter à blobi kombo nanga Ndomba Jean tozali sous na chargé ya mobilisation aoki ko se présenter kombo nanga Gang tozali awa na porte-parole na biso ko se présenter c'est Lando Lusala Makobola. Tozali na chargé na biso ya force vive yende asala ba contact na ba entité mususu kombo nanga Constantin Tambo. Tozali na chargé na biso ya social yende mutu atali makambo oyo eza ya social na parti ya kombo nanga Jean Didier Fudinga. Tozali na kombo nanga Emmanuel Yassine Bambola. Nous allons les sous à charger sur l'implantation à Télémi à vous présenter. À part Wana, la carte à CCA, tous les bana CCA, tous appels à mon con à Bisso, ou à Zapé 4 na Bino, na carte à communauté, la communauté, na Bino, à Za, co-diriger Bino, à Za, la vice-président na Bino, mais pas na Bisso. CCA viva! Viva! Viva CCA! CCA viva! Viva! CCA viva! Viva! Voilà. Pour vous dire comment on a bango, on a nommé awa boye na maison mère, boye na maison ou ya fondation, boye na association la communauté congolaise en Angola. Ici ka oyo ne fondation ya tous les Congolais qui vivent en Angola. Alors tu as bibino nesengo, tous en a besoin, il y a collaboration, tous en a besoin, il y a unité, tous en a besoin, il y a respect entre nous, tous en a besoin, il y a cohésion entre les partis et la communauté congolaise en Angola. À votre temps. Et je crois, Bangowana, pour les deux premiers numéros, il y a la Fédération de Bango, Bazali, excusez, ils sont un peu occupés, l'autre a été en voyage, l'autre n'est pas disponible, mais toute l'équipe était presque complète parmi nous. Alors, na
Congo oyo basengi ngai tozala unité na parti au pouvoir comme l'IDPS. Alors bis bari nyonso habité wana ekotaka na kati, c'est-à-dire nazali papa ya mutu moko te, nazali papa ya bato tellement que boponi ngai nakamba bino na makanisi muke ou bien sagesse muke oyo Nzambe apesi biso toluka moyen ya kokende liboso, puisque ebele bayebaki voyage te, mais mutu asali erreur ya kokanga biso bakote ntango tozosolona bakonzi kobwaka nde bato mosusu baye kocomprendre ke tozalaki quelque part tokendaki bayambaki biso malamu mpese etombaki na kati ya Kisasa. Mutu oyo tolobelaka ye oyo nasepelaki ezali ide na ngai nazalaki nango ntango tozalaki kosangana na UDPS, ezalaki ke tozala kaka moko. Nabengisaki bato nyonso batomboki nyonso bayaka soki nazala na intelligence te, c'est-à-dire bitumba elinga kokima place wana ya natende kosamba tia parti au pouvoir wana ezalaki makanisi na ngai. Mais tellement que Congolais ayebaka kaka donc oye ayebi soko lobi français amoni yo zoloba français neti ya léger ya zoloba français bo seki aliki o mayele et biso tozali na besoin ya eloko wana soki totali malamu bato balobi ba français ebele ba docteur en droit badi tout ça nde bato babomi mboka ya Congo. Tozali na besoin ya sagesse et ça là toluka eloko o tozali na besoin tokanga lelo toke niveau national ba document ekoti tout ça bato a français wana bazalaki te, mais idée na biso kaka sagesse na biso esali tokoma kuna Nzambe asali bayambi biso bandimeli biso lelo tozali na phase ya kokutana na mokonzi ya mboka eza esengo te azonga soki tokutane na ye oyo nyonso kosala ngai naza mokonzi ya lokoso te, moto ya liboso akaniselanga mabe te puisque naza déjà bien ntango oyo okokaniselanga mabe, mais oyo yanga ide eza eleki kutu oyo oza nango wana olimbisa ngai nazofinga te, toza na causerie ya papa na bana donc bokanisa mabe te o lelo batie 10 000 20 000 30 milliards ezala UDPS baparti politique nyonso eza na kati yao emoni lolenge ngai na vivaka na ngai nazalaka mokonzi ya lokoso te mpo na ngai lelo bapesi biso 20 000 30 000 kanga porte kuna kanga kuna sécurité tanga combien de personnes bazali mbongo eza boye lungulana no boye po tosala boye oyo eza boye bon pat mutu na mutu azwi ndenge esengeli oyo azalaki te nde akoki kozangela. Mais eloko nga na kobetela sete mingi ezali ya aberration adhésion le côté mingi bon eza ya kotelema na aéroport epuis kozonga bandako te ezali kofanda na mokonzi toyebisi oyo biso mpe toza nango kosenga epuis ye po motata ayanola biso. C'est ça tozolinga makambo lisusu ya désordre te badésordre nyonso ebanda koleka wana bayokela biso ke no kuna na ngola UDPS
dans la communauté, ils ont le entre en président, après, si vous conseil, comment vous travaillez UDPS dans la communauté. Vous avez reçu le secrétaire national et la relation extérieure, même conseil. Ceux qui pensent encore qu'il y aura dédoublement, il y a plus de fait se trompe. Vous avez awa, tout y a mon conseil, tout vous avez ça au épisode. Moni bazalaki accompagné na sexe féminin, c'est-à-dire moi si moko ata il est parmi aussi les autorités de l'UDPS d'Angola. Surtout tant que nous avons que maman baza na kati la bino naza komiyo naza nommé comme 3e vice-présidente na kati ya l'UDPS Angola. Maman leur maman azalaka na kati ya papa elingi koloba mama aza wana mpona kotia kimia na ye na kati ya UDPS nommé comme vice-présidente ya UDPS na kati ya Angola juste pour kopesa kimia. Ça fait longtemps UDPS ya Angola Oya lelo kozala na kati ya communauté congolaise eza mpona nga lokola pa moko ndenge mwana atelemaka jour papa azobima na kati ya ndako amoni mwana atongoli likolo azotambola nakanisi papa kotelema ye moko te mpo atala mwana ndenge azotambola akoki mama yaka mama aza te yakotala ndeko na yo abandi otambola donc ndenge naza na kati na bino lelo nazomona deja liboso c'est ya viva c'est ya viva remercier la présidence on a kondima bombo napesa bino kombo nanga mama Alice naza femme mariée c'est ya viva. Monsieur le porte-parole, namoni bakotaki 4 personnes. Il y a encore une autre personne parmi papa communauté congolaise balingi baye bakombo fonction comment vous êtes le président du musée congolais nadalanga mokonzi te nazobuste kaka naso esengi na tia na tie natindika nada perde 4 bamelaka zoza mpona lobi tokozala trop pris de matin. Donc très tôt le matin tokozala besoin ya population esika esengeli koyamba mokonzi aoli ya kozela bino beaucoup du temps okopesa kaka liloba epa mokonzi ya boka apesa bino dernier mot po moto na moto aluka moyen ya kokoma na ndako apemi mpona kolamuka 5h 6h tokutani très fort Benjamin Fernando dos Santos Sona Milinga. C'est vivant. Mais tu brisques les bas, puisque les autres tout ça la réunion na ba fatigue na biso tu tamboli butu kolala te pongi tout ça tu te sacrifier pour toya pour faire ce bino ka mon compte rendu. Vous savez mana linga koganga mingi ngamoko la ganga tembe tango ganga wana pesa nayo. Je pense que vous allez kaka na maloba moko tolobeli basengi biso ngai personnellement et pas ya bakonzi po tozala soudé na parti au pouvoir. Bolanda ngai bozosolola boza distrait bolanda ngai lance mokonzi azoloba basengi ngai epai ya bakonzi niveau ya Kinshasa po tozala en bon terme
en bonne collaboration nos partis au pouvoir. Parti au pouvoir des Abaoyo du Chetomoni Oyo, principalement président fédéral, vice-route Tozaki Naye, dans l'ensemble. En tout cas, ils allaient c'est Moumakasi, ils allaient victoire pour Angola. Yango lelo tozali s'organiser comment ndenge nini tokokutana na mokonzi ya mboka lobby. Bozala na respect même ozalaka na yango te mais yokola pe bayokola katana kimukolo. Soki ozali na liloba te tikala na yo na kimia oyo ka baoyo bazali na mayele bazali koloba po bakamususu to apprendre kaka bongo otali moninga alobiti olobinga pe na sala nini na loba boy po e sala moi bien zate ke soki ozangi respect ya base partout aux alakara lokola mutu moko ya pamba te ozali utile ya bomoni IDPS yango oyo est-ce que nalobi ok ngai ye moko azana monoko ntango azana maloba na ngai akosenga ngai milinga yaka tokutani totolole bino bapeuple na biso naboyi mutu ya songi na vie na ngai soko yo yebisi ngai likambo kanisi na kobomba yo ngai nabombaka mutu te d'avance nayebisa yo soko ozwi likambo yo koyebisa ngai ntango okoyala président fédéral papa oyo ayena makambo oyo lamuka aloba makambo olobelaki ngai obanda kolia désordre dans le passé oyo tobanda kozangela ndenge ya kokutana na mokonzi ya mboka.